Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Constitutionnel na batu na bino ba mboko ku constitutionnel yo mtosala ka mboka oya Congo donc ba mabela oya Congo ye ku constitutionnel yo mtosa mais soko sala ka ngote okomona frappe nzambe okomona bolamu te na bana na bino na basi na bino na bakoko na bino okozala justice ndenge sengeli kolona ka mwasi mtafuta ya kwa minerval bokoma lelo ozalelo president ya constitutionnel nzambe na lola akopini yo soko sala justice ya solo te tokotala yo na nsambe soki nzamba leki ou bien yo ndo leki soki mokili na bino esa makasi pe mokili ya nsambe esa makasi justice tosenga ya nsambe boloko bomoni so ba faible na bino ba inutile ba ileka bino tokotala bemba zoya tokosila na malembe mabutu aza wapi na batu na ye député ya pamba lamuka nyonso na kati ya plateforme lamuka 80 députés donc bango baza na majorité koleka biso nyonso boni bazoya kopouser toujours na kati ya nzungu ya lamuka pour ekota na actif na bango est-ce que marche open de apporter biso solution na kanisa soki mama telemi mboka etelemaka bandeko lokola biso ba mama to telemi lelo bakonzi ya ku consonant bazali babota bango na bamama bawuta na bamama bawuta na bamama lokola biso to telemi lelo mpona ke revendiquer droit na biso ezali juste tolingi badepute na biso bazalaki invalidé injustement bazala rétablir na badroit na bango au cas contraire soki ye présent ya ku consonant asali motu makasi oyo ezali avertissement liboso ya marche deuxième marche tokotambola mitakala po tomona bamikili mosusu mama ntango atelemaki motakala mama ntango atambolaki mboka échange soki bazali bato bayokaka esenge bayoka biso et puis interpellation na ngai en particulier nazwa koadresse na président Félix Tshisekedi. Président Félix Ozana a un mot à dire par rapport au cours constitutionnel. Tu as un mot à dire en tant que le garant de la nation. Par rapport au goubara bongote. Nous sommes les gens qui ont un pépé. En tant que garant de la nation, donne un mot d'ordre dans le cours constitutionnel pour que nous réviser la décision de Bango. Sinon, nous devons consister. La deuxième marche, nous devons corriger le cours constitutionnel à revoir le récomptage de la voix. Hollanda qui peut communiquer que les alliés sont consistance. Il peut que les députés sont ensemble. Ils sont la MLC, ils sont la dynamique de l'opposition, ils sont la nouvelle là. Nassima Tata me conseille le Martin Fayulu. Donc les alliés unis, il n'y a aucun problème. Décision les hommes qui ont décidé de décider par Japé Bimba Gombo, par Moïse Katumbi, par Matungulu, par Muzito, peut na tata me conseille ba yokani, peut ba lobby, loban, aloba qui na combo ya bato ban so lobby. Ce que le roi ba arrêt est inattaquable et qui bino pe la muka boza. Impressionné, maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, Rosaline. Toye ko réclamer ba député ya Lamuka o balongoli bazongisa bango parce que biso le 30 décembre to vota mbula batu na biso to vota ki peuple ba député na biso balongoli bango bazuya bango bimana ba defo ba bimaki te batie bango likolo bango ne ba kolomboka ndeni yebi ki ba bimaki te ba bimaki kunda kati makambo te kura kati makambo mabe tomona ki biso moko na misu toboyi bapaya na mboka oyo toza bana mboka bazongisa Félix amupaya te aza mupaya te mais ata nana aza na nsima na ye tozomona susu clair te na mboka oyo tozomona ata boma libala wana boma libala Akomi ennemi ya population.
A combien ennemi à population? Je suis là. Combien ennemi à population? A combien ennemi à population par rapport à Oya Sali à trahir la population? Oyo tozela ki yango te. Tala lelo yo bango bakumisaki libala. Tant que la vérité des signes, pouvoir c'est ça, vérité des signes. Oh, tu as voté Danen Saf. Tu as voté Raphaël Kibou, que ça peut pas l'obéir. Parce que tu as 18 ans. Banyoko Libiso est pendant 18 ans. Tu as souffert, tu as l'inja la Congo, là, Nyoko Ami. Les autres, tu as suivi l'obéli, Bakati Bango, na Lolenge Nini. C'est ce mabe oh bango basali bazongi sa bango basali nini Danen Saf wasamo l'obéli. Bamiyibi oh basali 18 ans. Bango pona nini babimisaki bango liboso. D'accord, awa acharnement, merci beaucoup. Ndeko, les amis ya maman mais na moni pe ndeko boye bino ba comprendre ba maman. Eza pasi mi makamuto. Eza pasi mi makamuto mona awa na mboka na biso Congo, ngala mfanda ka te na rami na Angola. Mais na regretté trop batoto tindaki na parlement pour balobela biso peuple mais balongoli bango to ebite mboka ngo cours lobi elongoli bango parce que ba trouver ba contentieux électoraux o ba kotisaki donc eza batwane ba gagner mais ku ngo papa ozolo ba wana ku wana za Kabila eza ku ngo ba basa ba biloko ba miyibi bato basa ba biloko moko ya soni mingi ya ngo peuple niaso afongola misu biso toza ba d'origine bana mboka oyo congolais niasu kolala te la muka batoto tindaki na kati assemblée pour molobeli ya biso ba peuple kaka bango bazolongola eza kitoko te papa bino ba journaliste kaka bino ba journaliste Kabila na biso to ba ndeko na ye akoluka ba ndeko na ye te agena mboka na bango c'est pas Kabila c'est Félix bango na bango Kabila biso to ba ndeko na ye te aluka ba ndeko na ye sona tango voilà biso tozo regretter makasi na comportement ba juge ya cour constitutionnelle. Comment vous allez invader les députés à la Mouka? C'est pour quelle raison? Député 10e la circonscription électorale, vous invader pourquoi? Bozong, c'est ma député, on a sauté, on marche chaque jour. Congo, c'est la mission surtout. Politique, c'est pas la mission surtout dans ma politique. Pourquoi Bino et Bino vont en place? FCC, c'est la Bino dans Congo. Vous avez géré pendant 18 ans passé, vous allez le remonter. Est-ce que Tozongi na parti était à Tonine? c'est-à-dire quoi? Pona bango balingi kaka na kati ya parlement na basala bango na bango. Lokola ba voter ba loi na bango, ba député ne ba ndoko voter ba président. Yango bazonga ba koma 500 bango nyonso. Tala, omoni biso na mboko. Totika kitura liboso. Tuwa bibale hein. Toko tika bango te. Tokufa moi 2011 ngai nazaki combattant na bamba mabanga na bunda pour la mboko lokola na kufa kite moi na kati année 2019 bakobomanga nganga tangi ba classe pasi bana bango ba olia ba mbongo bana bango ba kamikila poto biso tane to suka ale so suki na ngapo na komike on naza pour ayu eza souffrance ndato tia ba suki ngala voter mutu nanga na voter Daniel Saf na kata moamba lelo na mona dudu otete na be wapi na peve na mona wapi kotani mona dudu otete kotani merci beaucoup merci mais répondre un gars. On a posé question. Je crois, merci. Merci beaucoup. On va continuer. Yaka, s'il vous plaît. Hein, voilà, au lobby. Ça y est, soi-disant professeur à l'université, il est président Kounya Bunga. Bon, il y a to ebinda kulokola yako kiko sala mibeko o ya tangi sakabana na classité. Tozo sala ngosi ko pona ya to ebinda kula ye président inconscient, incapable azopé sa loi o yeboka ko kiko appliquer ngote bokende ko d'accord, merci beaucoup. Rokata.
papa Mukuka. Député wana bokanisa bapesa biso mbongo bapesa biso eloko te. Lokota bango poto ya Congo. Les mieux élus, ok, quatrième après valider.
Alors, Boza kuto belete, c'est que tu as belé par Kabila. Et c'est une année pour toi, ça me fait. Molanda qui est le cas qui m'a dit, à toi ça qui m'a dit, alors, ce que tu veux dire, donc on fait la même chose. Donc on met à la criminalité, donc à une dame. Tout. Je suis prêt de mourir. Aujourd'hui, les étudiants, à la face du monde, je suis l'étudiant de l'Inikin. On a pris tous mes biens. Je suis le coordonnateur des jeunesses, le collège, des étudiants. Réseau à qui vous m'écoutez. Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé Oyo Batoba Pemelaka.